Loko siko ekamsanga koko na ngatanga kite aki sans diplôme ayebe ko komata ko tangate mais azaki mutoka na système ngana okenda sombi mabela teki atongi immeuble so okenda tombalba yo mona résidence zeka donc muta so ko soma ba mapango na ba niveau ya ba ville wana à l'époque donc ngape nazaki inspiré par rapport ya koko na donc okende na ngana poto 25 na poto donc eloko ezoganga na matoi na nga. Il faut faire ça, il faut ça la yango, faut landa yango, oyo koko azali ko sala. Business nanga objectif nango ezali bien ko aider beaucoup plus la diaspora. Soko tuninga pourquoi que la diaspora? Donc c'est pas la discrimination, mais un petit peu la discrimination positive. Dans la mentalité moi na 25 ans na vandi na poto. Na koki ko buaka papier na balabala te. Mais moi na kina ko boaka papier na balabala na nyeya ko vide na balabala mais biso c'est impossible de faire ça. Donc yango na soki ide wana na ko sala ka biso na biso pone to vandia to na règle si to sala ba papier mutu to somba signer yango awa salité te makele la ndaka nzambe belebele te e ba sali choix ko vanda po to ko sala biso na biso conscience moko ko tiela muninga makele te. Oh moi terrasse na biso photo sala to sali moi makade na biso kitela biso na entraîne na biso to ko sala yango amuka epa ya mama Sylvie 2500 okomi mama papa lopango angar na kati mikanda na kati eza na 17 mètres sur 20 toza na commune ya Ntsele. Bozali belé bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balanyo c'est chez Biso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na Napesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Betega loko ao ça fole ao tato sika ti putana na ya vitona ya la kula na kai yeso chamo ao ici la mutu gosu on la seba orali na boko landa Ozonzela de peso kano ko mi mutebe kiti wa nona ni buti na otanga ta ko mala mutebe kiti wa mo pepe Tara mama biso moyo. Audi wa. Ma foto pardon. Ma dana moyo na foto moyo. Muso aza kuna moyo ya pamba. ngande mfaka. Nana bino mibale ona kumfunda bino.
Maman Fatumboyo de l'États-Unis est la biso comme on a biso toye banité tout mon anité pour la première fois tout mon année la fois dernière na sikoyo allez vous pour pondu ya ngoyo les lignes de côté mo danser tout mon aura logo Hollywood mais na kati ya ki Hollywood na kati ya ki ni za la le côté que du bio to le ya mama de lelo limbondo biso ko limbondo ya limbondo bena moi mbisi mele kama na kati ya ki na kati ya ki on a basi Sylvester Stallone kuna me biso na kati ya ki to leli yango to sepeli ale mambo Merci beaucoup parce que vous avez vraiment ébélé à Rota Labisso et Lelo, tous en a conférence de presse, il y a Cité Diaspora. Et là, on a déjà moi c'est Rudy Ngola, naza ngai moroté, naza accompagné na ba confrère na ba consort na ngai là je vois Nadej Kimana, CNTV, Omba Potongo Numérica Télévision, Glody Akina, CMBDJ et puis mon frère Tony RTGA et là le long de la conférence de presse Nabiso eza torolobe par rapport à Cité Diaspora toza biso moroté toza pe awa na maman Sylvie mokolo Cité Diaspora car ndenge bozomona espace tozali tozala na maman Sylvie awa na plateau Nabiso torosolani vraiment maramu ebeli. Merci beaucoup maman Sylvie ngai Glody Akina CMBDJ Télévision na sepeli mingi na place au saleli biso ba congolais et motuna na ngeza boy. Au Sali, combien de temps pour réaliser d'abord œuvre au Sali et puis pour nani poni kaka komboana Cité Diaspora. Merci pour la question, merci pour la royane bino na sengi pena d'abord nzambe merci. Yé me permettre to sangana lelo po balobaka eloko azar ezate yo nanga to ibaite ke to sangana lelo pe na date lelo siko do po nanga nzambe ka me permettre to sangana lelo donc idée ela kinga ko créer loko yo d'abord naza koko ya zeka bar nalingaka makambu ya mabele mingi c'est familial nazaka inspiré beaucoup plus nango. Donc, ce que je veux kabar te na ko expliquer moi muke po bozwa idée koko ze kabar nanga azali koko moko asala ki fortune makasi na immobilier bato ba bien mingi mi référence na za la kaka na kalembele mbesa 44 et pas ba sala ki film ya la vie est belle et pas pepe kala koyaka na film wana donc lopango na biso mama nanga abotama wana koko nanga azala kiso tokotanga parmi ba riche na Congo yazaki na kati donc azwela mbongo kana mabele eloko siko ekamsanga koko nanga tanga kite aki sans diplôme ayebe kokomata kotanga te mais azaki mutoka na système onga na okenda sombi mabele ateki atongi immeuble so okenda tombalba yo mona résidence zeka donc muta so ko somba ba mapango na ba niveau ya ba ville wana à l'époque donc ngape nazaki inspiré par rapport ya koko na koko na tanga kite sans diplôme mais azaki na mbongo ebele pourquoi pas ngai te donc okende na na poto 25 ans na poto donc eloko ezoganga na matoi nanga il faut faire ça faut sala yango faut landa yango oyo koko azaki ko sala pe mama nanga uto kufa kala mingi te akufi na 90 ans de mama nanga pe ko rappeler nga tout le temps ko tika musala papa za ko sala te faut continuer yango donaki na poto mama zoganga ozo somba mabele te nazo sepela te do 25 ans na poto baninga bazaka zwimbo na sombi yoshina yesa kine ya mark ngala yaka kaka na sala 2 ans na poto te na somba ka ba terrain po ba terrain bo mo ndo na suki ya wate to so na ibisi bino nombre d'hectares na ngo na Congo na Kinshasa peut-être bokobanga na bando somba ngo ça fait 25 ans donc muto azotala nga peut-être bakasi ki na uto ko banda ngo à peine donc à peine 2 ans eloko o efungwami mais c'est pas 2 ans que na bandi ko so amabele donc depuis na kenda poto na sala 3 ans te na leli kele manazongi na sombi hectare na leli kele manazongi na za na mabele ebele o na somba des années za en ordre na ba papier donc idée so na tali bien donc bref nazali inspiré pour na koko nanga merci. Bon, Cité Diaspora mingi idée la kingai parce que na ku ya liboso na somba na za nango na vie o ezake na ngapo na vanda
eza na monga fula ezalaki soki mbula ebeti balabala omoni epanzani ondire kaka ebeti wana soki okosolola na bavoisin tosangisa tobongisa aveni boyeboye bamwana baboyi kopesa naa na mbongo te so oza na mbongo akisi etali yo sikoyo nga aza jip donc ndenge kozolala na susi ati omona nakomi mal à l'aise donc fo nasomba moalon kayas nabongisi aveni nga moko nakodepase 500 000 $ ka nga moko à la fin inspiration ya koyelanga bi pourquoi pas ko-créer basite ya biso moko uniquement poto na poto na baterrain na nga nazalaka nango nasomba des années ndenge a naza nasomba il y a longtemps 18 ans passé ezalaki ferme ya ngulu ti lelo kutu na mwa espace na ngulu na ngolo kuna pa bauti obuta buka pondo topesi mama tout à l'heure aux États-Unis sikoyo idée ya koyelanga ke pourquoi pas ko-créer yango cité tovandaka biso na biso po mwana poto tozalaka na conscience moko so abi conscience moko ça veut dire quoi soki todécide ke semaine faut tosala terrasse ya tokosangisa ya kotia 100 tout de suite tosala ngo mais mbatakini so tosangisaka toana ngo te biso boana mbongo akisi bosala donc idée wana eyelaki nga wana donc oh ben explication na je suis sincère au moins on créer le do eza business déjà mais business nanga objectif nango ezali pena ko aider beaucoup plus la diaspora soko tuninga pourquoi que la diaspora donc c'est pas la discrimination mais un petit peu la discrimination positive parce que bandeko na baza misika balelele bambongo pa bandeko na bazanga bambongo ya kosomba te mais so batindi bambongo bandeko na balie bango à part ça na ba cité ne to vanda boy ndetinga na mentalité mo na 25 ans na vandi na poto na koki ko buaka papier na balabala te mais moi na kina ko buaka papier na balabala na nye ko vider na balabala mais biso est impossible de faire ça là donc yango na soki idée wana na kozala ka biso na biso pone to vandi to na règle si to sala ba papier mutu to somba signer yango awa salité te makelela ndaka nzambe belebele te to ya po to luki kimia po bato basombi awa la majorité bana bandako na Gombe na Ngaba na ebi pesa ke nozwela bambongo bana bandako bina ba immeuble na ville en plein ville na ke zoka mbongo na yebi moyena tanga bakombo na bongo ezate mais basali choix ko vanda a po to kozala biso na biso conscience moko kotiela muninga makele te o moi terrasse na biso photo sala to sali moi makade na biso kitela biso na entraîne na biso to sala yango biso na biso ka avec mes 100 €, 100 €, 50 €, 10 € to sala ngo po to za na conscience ya ko bongisa mundele pena apprendre biso la propriété so moni mwana poto za salité auti poto mazaka salité en 3 fois la 2 fois pourquoi za bongo merci. Bonjour maman Sylvie Immobilier nga kombo na ngomba potongo numéro 4 télévision na chaîne en clair na télé en clair et puis na YouTube na Op TV. Question nga na nya félicité na premièrement na zupi na temps ko yoka yo face aux odoba na idée 25 ans c'est pas facile et beli bakinda ba 100 ba 30 ans 40 ans ba sala bilora boina kishasa te yoji kaka koti maison so bi sac à cher chaussures à cher mais na kin a ane le côté. Voilà, c'est déjà félicité premièrement. Question nga ezabo eza ko ba ndingo lobi ke bande ko be na poto balela batina ba mbongo na ba Kishasa batongela ba banda ko so ba terrain bande ko ba lia ba mbongo. Question nga eza ko yeba est-ce que vous avez na nini ya IDP pour na construction pour muto ko soma mabele ayi ya sombi siko ka ndeko na ka o lobi tout à l'heure ko ba lia ko zonga siko pa na famille po su batongela ye après bali sumbongo. Est-ce que idée dans l'avenir ou bien déjà pour la construction pour somme tasoma beli fois tonga ko tonga nezo singa faut mutu moi confiance pour tongila. Est-ce que maman Sylvie étant que immobilière que vous êtes est-ce que vous avez initiative ou idée wana ya ko sala pour la construction? On a première question. La deuxième question est de savoir il y a des gens qui ne paient au yo lobi pour la salité ndengo lobi que tous en a compréhension de tous en par rapport à bino batapoto mais il y a d'autres personnes paient oyo bazape na maturité bazali mais oyo paient abaye na ye kuva na ville abaye Gombe azana besoin père abo pe ko mata avion maza besoin zakana Kinshasa maza besoin bo pemi ya kimia ya mupepa kitoko ezo utala mangengenge oyo est-ce que kanisi pona bango te ke mutu pa zongi ndako na longwe Gombe na ye alongwe Kasavu bungiringiri Selemba ou habitena qui paiement après aéroport na télé pas maman Sylvie Immobilier. Est-ce que vous pensez pour na bangote
Donc c'était ça un peu notre question, on a pour tout décortiquer après. Pour ces alliés, donc, na ba règle nyonso exception ezanga te. Pourquoi pas? Muto azana intégré, na lobité que moi na poto nyonso azana intégré, bata désordre pe bazali. Po ngai nde na utolo baka tout à l'heure, zena eloko mona bosa na kido. To vandi to conscience moko, à part ça lisusu wana ba compétence ebele. Wana na ndinga mabete bozongo mabete, moi ko vanda na poto wana tokei. Atotanga kite mais soko zongi na quelque chose te bon na ebité so bimé la famille po ndele pena apprendre biso ebele donc tana bi ebele ba biso ba oyo donc nazala ki femme de ménage femme de chambre mais na bima na compétence mon hôtellerie ta on a biso ke soki nga natandi mbetu o mona ke oyo professionnel mutatandi yango ke ya yo ya ndako. Donc na kota là eza compétence mobimba on a go transmettre on pas moto à part ça sona na diplôme ya cuisine donc na yebi ndenge binoka bolia ka poulet awa menga na ko leisa yo poulet ka bazwa courage ya ko zonga awa bazwa courage ya ko yana ba compétence wana awa po na zana batamayele ba na poto de fou bazali ebele na yebi bango posa na ngeza ke ba zonga awa ba transmettre ngo pe pena bana onde bomona ka papa nanga soka sali soso awa o mituna na o soso benini soso kaka mais ana ba soso moko tia mundela lakisi omona ka sosi vinaigrette asangisa. Voilà, bonjour maman Sylvie. Nadège Kimana, canal numérique télévision et puis Kimana Logi TV chez Bisso Télévision. Alors ma question nanga ezaboye. Kokota nanga nanu, wana no eza question te kokota nanu na site na en tout cas félicitations. Namoni site eza plus ba diaspora. Donc tanga na ba vidéo na lobaka j'essaie d'être honnête. Naza honnêteté mais j'essaie. Donc pour être vrai, en tout cas na kuta ina na difficulté mon côté. Donc c'est normal na kuta na difficulté na nte parce que naza na expérience ya makama belé. Donc ngande na omona ngabo do brasserie depuis 1958. Famille ya biso no somba mabele donc naza doué na makambo yango na yebi pa ini basomba mabele te na place ni basombaka na yebi ndenge ni batretaka mikanda ya mabele po mususu asombika po alandi bato bazoteka mabele yango moni fo kuta na babiloko na kuta ba faux chef coutumier ndeti baba melo biso somba okala mikanda za te traité za kada ngo bien quartier babenga ngo mawawa ngako na batizaka na façon na rango soko komika na BAT lelo tuni bana ya moto memanga na cité diaspora de papa maman Sylvie batu nyos baye bibiso donc ça fait 2 semaines et fungwami ezotekama etekami de fou tout à l'heure peut okoma kuna Sylvie c'est Cyprien Chungu presse en ligne Kuto la TV maman question nanga liboso ezali to moni otongi cité kitoko ozotekela batu kitoko. Est-ce que courant ezali kitoko, mai ezali kitoko et puis sécurité ezali kitoko? Merci. Payé hein. Donc bazo wela bati la biso cabine ba ebika ke bana poto na poto ba futa courant sans problème. Pour ngai nde na ebine to kolinga na vandi na poto. Donc na passé jeunesse nanga kuna tiko mo ata mukolo mo te courir katani. Donc ba ebi ke so bati biso cabine donc to futa avec facilité. Ngo comment on appelle ça bauti province sur wa ba ya prier awa. Donc chef coutumier donc yé mo kazaka d'abord ancien militaire. Ba tia ba da moi ba bari yango leka ki ba contrôler mukanda ba contrôler yo ba kar na biso kota ba kotala so za eloko mo mabete do po ba mindele bele ba yaka dini yo jina ye avandi na ye à lesbe yo au moins ozana souci pe ya bandeko no ya diaspora bazonga mboka po pe soka yebo ko pe investir parce que ozana mutu na Londres na Paris na moni ba drapeau ezebele il y a différentes places il y a ba pays à monde ce qui kozongi azoki ki chasse ko PCP idée à investir la yango donc merci pour tout ninga on ne sait jamais au mona ekomi po naza muto na nyonso donc naza na besoin so na mina senga donc nazo senga papa président na biso papa Tshisekedi na biso donc pasa ele biso ka makadam na yebi kesi babandaki na bangwango po na mona mikili soki nzele za wana na terre jaune. Donc on va éviter cité diaspora en train de se terre jaune. Belé sur votre côté là et faut bank zigzag wana. Mettons ici les terre jaune. Avantage c'est si babande qui ko sala yango.
donc tikali ka isika moka mukie basala pont mbala moto eko bimao donc abiso ko basala makada mupa po mabele eza pena méchant pour na mutuka eza normal ko ozoteka ozotazenga beaucoup plus ne non sala so babi pour na mbongo donc na minute je me vante pas nazo impressionner binote na koloba nenga na lukelaka etant que moi na nzambe na koloba pena donc na croiser na nga les bras donc ekoki nango donc na minute na nga ça va oh na kolia ti bokoko nanga mais nazo travailler encore eza pona aide so na bi aide des années na benda bato ezani boko po maye kenda ke kweka ti na laki ezao eloko bien de to encadrer pena laki pena nzambe ezali pena maye kenda kanango pena ti bibwa ekeboka kuna na fleuve ezali donc à la longue temps to comme belé projet ezali ke to tonga penda donc ba terrasser biso moko donc na yebi ke eza possible po to ana groupe WhatsApp to solo ango déjà donc bato bayebela mingi na kombo ya mangenge bato bayaka ba prière awa entre la biso ezalaka Efobank soko komika na Efobank otuni mwana moto nyonso bisa memanga na cité diaspora pa ya mama Sylvie ba memi oyo kokoma awa tina réception na biso mais awa place ya koteka ezali susu te siko tokomi na cité diaspora D cité diaspora D précisément ezali na commune Ntsele toujours à 24 99 11 12 75 6 Nasuka na répété 00 243 99 11 12 75 6 Nasuka ozwanga après zwaka facilement na chantier bobenga ba espace ezali prix ya ba terrain na biso ezali na $2500 ba document na kati na telio na nga comme mise en alors nangaki na tuna ona ebite so eza motuna est-ce que na bandeko nyonso pe baza besoin ko investir mais moi makoki ezate bango bazozela kaka basomba mbala moko lupangu to na ma campagne to na gombe to na le po ba terrain o bato basomba ki on e bandeli pa to za la cité $10 anga na mikanda na kati mais si on est dans biso ke comme na 2500 ça veut dire quoi mabele et pour la rater donc yo vandi no me yango ezomata donc épreuve ane ke pa to vandi awa banda kondo zo mona we basomba ko 1600 na mikanda makamne so akati mais si ko pa to ke komi na 2500 donc immobilier
Ouais, ouais. Amuka epa ya mama Sylvie 2500 okomi mama papa lopango. Hangar na kati mikanda na kati eza na 17 mètres sur 20 toza na commune ya Ntiele toza kaka na 6 km ya pamba ya boulevard Lumumba tiokoti awa ngana yebisaka bino nazaka na Paris na Montreuil nakendaka broka makadami bientôt. Donc o azangi lopango akufi na oza na lopango na ndako yepe na vacances olala sous na flat. Toujours ka numéro de téléphone nga 00336 28 63 46 na répéter 00243 99 11 12 27 56 benganga okozwanga to ya to tonga mboka na biso to pesa ngo forme mutu akufa na poto to yebisanga nani asala 90 na poto akendeki jeune na 20 ans akomi na 90 azate boya to pesa forme na mboka na biso. Quel beau pays mboka na biso kitoko elengi yango mboka elengi Kongo kitoko. Spécial Sunga orphelin. De soutenir orphelinat Vida. Akata orphelinat Vida bolingonde vandi. Ndenge okanisi baye bazo telengana. Nzamba pambola yo. Orphelinat Vida nzambe atieli sonae awa. Eloko nyonso za nango. Yaka contacter orphelinat Vida. Misolo na yo okabola ngona banani. Orphelinat Vida. Esika bazozwa bana baza orphelin. Botana nzambe shalom biskanso bizwa mibino awa nazali na orphelinat Vida na yaki na bapashiko pona kotala penza si réellement si makambo to yoka ka mama Emily Seti Mainga existaka. Mais quand on est venu on a trouvé que c'est vrai. Surtout ça la bolam livre souvenir et fondement. Même après la mort, même après le retour à Christ, il y a misana biso et témoigner biso liboso na nzambe. Bien aimé, total ONG Vida a organisé activité $1 pour nos soins orphelins. Orphelinat Vida eza train ezolokota ba orphelin botie essence pour ekoma la destination. Nzambe na lola mona bina pambola bina vraiment azongisa ya ebele vraiment na oyo nyonso bosalaki lelo toyesu na lisolo mosusu kosenga na bino ke tozweli bana esika ya monene tozweli bana esika ya kitoko tozofutela yango chaque mois bana na biso fo balia bana na biso fo bakende classe bana na biso fo balata bana na biso fo baza propre nasepelaka na donner oyo bango bayoka mbongo na nzambe et puis basalaka nzambe asengi parce que c'est eloko nzambe asengi nga na yebisaki nzambe tu m'as donné cette vision mais je ne vais pas travailler toute seule. Bah, bossa le cas, provision était tout autour de moi. Nayango, Soki Olingi Osunga, Bengabiso. Na plus 1, 64, 75, 33, 43, 10. Topé, Bengibiso na plus 243, 97, 666, 66, 04.
Shalom, c'est prophète Moïse Makoma, ministère Ozana. Mingi baloba qui était Seigneur Jésus qui sa sala kalisusu te nenge abanda ki ko sala kala. Yango ngai pe na ebisa ki ba oyo ba tambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba avion ba kenda partout, ba délivrance simbate boya et pas na Seigneur Jésus qui sende boko bika, ba tuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance ba biki bino moko bo tala ba témoignage. Nga frère na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ezaki fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami na sombi dendaki ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas na belaki tension makasi na yokota na YouTube na kotani na Ozana pasteur Moïse abondel pona bandeko les mêmes jours na keipa docteur nanga atalinga tension esili bilonyo zibanda sanga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris na yiko témoigner moni na nzamba Ozana wa sai na bomo nanga nazali na problème ya mwana bane koloba te na bane kokende na orthophoniste donc badéclaraki mwana comme handicapé aloba te na etango baye kolakisa papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana nanga komoloba naye kotémoigner moni na nzambe ya bikamwa oyo asali na bomo na ngai nazali na problème ya mokanda to areprese nazwaka barégi na baraison moko ezata na sens te lelo nakomi mwasi esengo nazwi mokanda nazwi pe mosala donc yango naye témoigner moni na nzambe ya Ozana wasali na bomo nanga tokanga na nzambe nalobaki déjà awa ezali terminus bosabone na papa Moïse Prophète TV na YouTube nazosela bino na moto.